forme de sorcellerie collective, une forme de haine viscérale contre non seulement notre athlète Martin Bakolé, mais notre ambassadeur. Il faut voir que Sony, Bisoba Congolais, il faut voir que Sony, donc il a mérité 100 000 $ dans tout ce qu'il a fait pour le Congo. À côté document, il y a un bon et du forme. Pour Bino Boza Fédération, Boza Pelo de Miyibi. Et puis, ce sont des présidents des clubs, des gens des fédérations, pour Tchamoto, Ataboche, comme moi. Madame Okole, nous les fils et filles du Kassai central, ta province d'origine, soutien total. Ne réponds plus, pas toi. Soutien total à Serge Konde, le jeune ministre, le warrior de Fachi Béton. Le reste n'est que du vent. Vous allez vous étouffer avec votre haine. Et nous, on va de l'avant. Sorcellerie collective, une forme de haine viscérale contre non seulement notre athlète Martin Bakolé, mais notre ambassadeur. Il faut voir que Sony, Bisoba Congolais, il faut voir que Sony, donc il a mérité 100 000 $ dans tout ce qu'il a fait pour le Congo. À côté document, il y a un bon et du forme. Pour Bino Boza Fédération, Boza Pelo de Miyibi. Et puis, ce sont des présidents des clubs, des gens des fédérations, pour Tchamoto, Ataboche, comme moi. Madame Okole, nous les fils et filles du Kassai central, ta province d'origine, soutien total. Ne réponds plus, pas toi. Soutien total à Serge Konde, le jeune ministre, le warrior de Fachi Béton. Le reste n'est que du vent. Vous allez vous étouffer avec votre haine. Et nous, on va de l'avant. Bana mboka nakanisi maloba oyo auti koloba esala sonike bato na mboka moko bakoma koloba ko justifier koloba ko d'ici document en bonne et due forme. Mais eza document en bonne et due forme, cela veut dire que pour akomi mokanda a côté na ministère de la finance ndembongo faut bima mbongo bobimisi komba ezate ba agent ya riposte o basali pona coronavirus. Si le long bongo ezo ko bobima te ba sportif misusu oyo ba komba na bango eza clair biloko na bango eza clair. Si le long bongo ezo bimisa te pe olobi ke biso bana Kasai tozo ko soutenir ye, donc cela veut dire bopesi mbongo po aza ndeko na bino. Alors pourquoi boza na nko ya bolinga mboka Congo yango tolobi biloko oyo ezosila kaka na décembre 2023. Peuple congolais aza na posa te ke baaventure ya boye continuer. Biloko emati cher na este bato bazokufa na bandundu bato bazokufa, bino bozoloba ke topesi ye mbongo po aza ndeko na bino asali ebele na mboka. Mama atekaka pilipili oyo azokende na bibwa oyo ake na kinkole ake kosomba biloko ake na kinkola na nsele ake maluka sobi biloko yenda yepe ake ateki kuna apesi bato bateki ateki ata kozama benefitolo bange ye asaleli mboka te.
bakole ye po abeta babox na ndenge na ye azwa mpe mbongo ya ndenge na ye ye nde asaleli mbongo asaleli mboka donc azomérite bobimisa mbongo ya leta bopesa ye aussi longtemps ke bastructure ebele ya leta ezozanga mboka mbongo boyeba yango ke nyonso bozosala ingeta ezali peuple congolais azomona le jugement dernier c'est pour bientôt oh mutakoloba te le mandat est fini bosala te leti ya 300 ans ya 300 ans te botika na quelques mois obosala te tozokende na baélection ata ya lolenge na bino wana bozolinga wana oyo ezanga inclusivité oyo bango bie bokoganye te bokoganye te ingeta le peuple vaincra. Quelle déjubilation depuis que Augustin Kabouya a réussi ce samedi 11 février dans son bureau la star congolaise de la boxe Martin Bakolé, dont le ras-le-bol dans les réseaux sociaux autour des moyens devant lui permettre d'organiser son combat à Londres au mois de mars a fait large écho au point d'alimenter les discours des ennemis de la République, restés ardemment à la quête de la chute du régime de Félix Tshisekedi, dont les preuves de bonne gouvernance ne sont plus à démontrer. En effet, après avoir été alerté comme tout le monde à travers cette clameur du sportif sur la toile, Augustin Kabouya, membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, a pris l'initiative d'inviter à son bureau la star Martin Bakolé pour s'enquérir de la situation. À en croire le champion congolais tombeur du français Tony Yoka, ça fait tout un mois que le ministre des Sports Serge Condé lui faisait croire que les dossiers étaient déjà au niveau du ministère du Budget, alors qu'en réalité aucune démarche n'avait été menée dans ce sens. Ce n'est qu'à cette occasion que Augustin Kabouya a su que le ministre du Budget venait à peine d'être saisi par le ministre des Sports et qu'aussitôt saisi, il a validé le décaissement des fonds pour permettre à Martin Bakolé de préparer son combat. Et Meboji va même rassurer à la star qu'elle devra être en possession de ses moyens, sauf imprévu ce lundi 13 février. Ainsi, grâce à Augustin Kabouya, le boxeur Martin Bakolé a vu son angoisse se transformer en sourire, une occasion qu'il cherchera à immortaliser par des selfies avec Mona Bouté, après bien sûr lui avoir témoigné sa gratitude. Merci beaucoup. À ce stade, il y a lieu de poser la question à ceux qui se sont montrés donneurs de leçons dans les réseaux sociaux, c'est de nous dire en quoi ce geste humanitaire posé par Augustin Kabouya dérange-t-il? Et pourquoi doit-on penser par ignorance qu'il n'a pas droit au chapitre puisque selon certains, Augustin Kabouya n'est pas officiel? Et pourtant, au-delà d'être chef du parti au pouvoir, investi du pouvoir de proposer au chef de l'État, les ministrables et autres mandataires, Augustin Kabouya, en qualité du vice-président de l'Internationale socialiste, siège en conseil avec le chef d'État et de gouvernement dans le monde. C'est autant dire qu'il est inutile de s'exprimer quand c'est pour publier des inepties. Ce geste de l'homme qui tient à veiller à la réputation du régime ne fait qu'allonger la liste. Car dans un passé récent, Augustin Kabouya avait joué un rôle important dans la démarche des médecins au sein du SINAMED. Ceux-ci ont été reçus par le secrétaire général de l'UDPS après qu'il ait appris qu'ils ont été brutalisés par certains éléments de la police lors de leur marche dont la principale revendication était l'amélioration des conditions de vie du médecin congolais. Grâce à l'implication de Mona Bouté de Félix Tshisekedi, quelques préoccupations majeures des médecins avaient été résolues par le gouvernement. Mais justement, pourquoi? ntango naomela mai natya ata mai na monoko so tokosala boye ngai naotya mai na monoko soki nameli mai okoloba te natikaka mai na monoko mpo nganga mokolo moko boye mama moko ayebisi ngai alobi yake epa nganga po aswanaka na mobali na ye mingi oswana mingi na mobali na ye sikoyo ye moto aswanaka te mpo mobali azalaka soki awuti mosala akoti na ndako mosala mobali azwi obanda oswalela ye kofinga ye makambo ebele te mwasi azokompani mobali achange bolikambo nini manake okutala nganga asolo na nganga yebisa bibona kopesa bakiso ya biso penza ya bokoko penza ya makasi ekosali solukela ngai 500,000 francs nani $50,000
Maman la bina kozwa te ba discuter na nganga tina 3000. Nganga ndimi quand même moi mpiaka. Nganga zui 3000 à $8. C'est na opeso kisilo. Nganga na bidon mobimba ya mai. Bakangi yango asali ba prière apesa bikeni. So moni mobali wa kotika na ndako. Soka kotika. Zwa mai mela me mai wana kitana libongo te. Tika ngoka na monoko ata zo finga yo mai wana ezala na kati. Mai yakoza kwa ko dominer ko mona ka yimo ko atiki et puis esili makambo eleki. Mama na zwi mai. Soka mobali ya koti mama na zuma ya tena monoko avanda zota mobali ka mobali akufingga mama na zobanga mobe kwa nganga ko nganga basi yo mai kiti akobela akwa kukufa kwa na balabala akoma libongo mama bombika mai na kati ya monoko mobali akufinga mwatiti na suka akebolala lobi ndenge mo sai peda ba une semaine mobali aluka yeba me moi si on a finga kazo répondre sur te ndenge ni ya tuni mama vitala kedake banganga na pesa ki $3000 nganga pesa ngakisi mobali eko comprendre ke nganga sali ka psychologie ya pam kisi ezalaki te lakini mai po ayebi ke soki moto ana mai na monoko moya loba eza tete nga na omela mai yoloba makambo na olingo oloba wana naota mai na monoko omoni eloko esalinga mpasi boxer bakoli ekomi lokola asali crime eza mawa mingi nga aza na mbongo te na millionnaire te mais soki napesaki $10,000 donc mpo na bato nakozala victime mais mona wana abeti ngani Tony Yoka bato nyonso basepeli mpe akilukaka drapo ya mboka alekisi yango e ayawa me nazokamwaki mabe oyo nyonso eza na sport football banini bato baza na championnat te lina foot ebetamaka te bake komikomisa na CHAN sachant que championnat eza te avant match bamenace ministre ya finance bamenace mboka soki mbongo eye te tokobeta te après bapoli bazonga mpe awa bajustifia eloko moko te stade eza homologué te vite ake na Braza yimana na Angola lupopo na Zambie eza normal mais ya bakole eza crime te kaka isi bato bana kanda baza likambo baobumba bozwa likambo bozobumba po makambo ya mboya oyo ezomona na miso bino obeti kara boyi mpesa likambo bakole donc bozwa likambo moko bozobumba mpe koyeba na tandele po koma bondimi mabe mais oyo eleki makasi ya bakole te nakanisi ke lobi nzambe asalisa bakole akoganye mpasa aganye Tony Yoka mpe akoganye sikoyo tobandotala ye na miso te non moi je crois que likambo wana kobosana yango bolikoleki konte na oyo eza normal te tolingana soki bakole azalaki ndeko na yo nga ondima eza kwa mokolo moko natindi Jean Mokulu Kinyambi Ekakia lisasi na putu nakota stade nauti na sele nakoma na stade Tata Raphaël basipote banalinga mbango na mabanga babengi 3 supporter bon soki Ekakia azalaki ndeko na yo à présent soki ndeko na nga na ndimi mpo tobonga te tozala correct soki bakolo azalaki leki na azwaki 100 000 yo nga oboya te vraiment tolimbisana tozala bolingo oyo bozowela wana eza yango te bakolo asali likambo moko te oyo ki kongo ekwei ekufi te te mela kitya mai okufa te merci allez sikoyo na pemi allez on va prendre un élément pour terminer parce que nous sommes arrivés à la fin on va prendre dernière partie oh nzambe na ngai topeso nini nakoloba te na milima oyo loba na ngai te. Alors on va prendre, comme je vous ai dit, satisfaite de la décision de la récupération de l'espace aquacole. Les agents et cadres de cette institution de l'État Kinkole ont remercié le chef de l'État dans sa vision d'éradiquer la faim au travers l'élevage de poissons. On va prendre ça. Et puis Pelé Mongo, il y a des montali poso, il y en a 10 000 euros. Tant que tu ndeko, sunga ndeko, lisalisi avec 10 000 euros, 10 000 $. Salisa ndeko, suko salite, lisalisi bagole, tout ça. Ndeko ya pesi misolo na e. Asungi ndeko.
alingi na remercie mokolo wana ndenge oyo yambaki nga ntango naokita na motuka namonaki mpona honneur oyo opesaki leki nalandaki yango napesi yo merci mpona considération ya na ngai topesa na nzambe merci mingi namoni mabe na yo te so mabe eza na koloba meti sikoyo namoni nanu te mboka eza nango bien me bato mboka oyo mpenza eleki angola eleki braza oyebi tobomanaka pamba napesi yo exemple bato kaka bato 15 millions d'habitants na ville ya Kinshasa osalika boulangerie yo atekaka eloko moko na $1 na 100 000 personnes c'est 100 000 $, 10 000 personnes 10 000. Toi na besoin me kosanganaka bamboka mosusu te mais eloko ezangi biso bolingo mokolo kaka omoni eloko toza dangereux c'est quoi bolingo eza gratuit ofeli mais tokolokota yango te congolais fai banzambi zambaki Amen. Semaine, il y a 2 semaines passées. Il y a 2 semaines passées, mais journaliste soit finger, il faut passer. Au Seigneur. il y a des gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages, mais c'est journaliste qui t'appelle pour passer, tu lui as fait quoi? Journaliste. J'ai dit, quel journaliste? C'est un ami. Péro. Mais Péro a pensé. Attends, qu'il faut passer à celle qui est. Pero a oublié ce que même c'est pour passer un peu pour lui quand il était journaliste digital. Les Rwandais qui n'est pas bon côté. À ce moment-là, il n'était pas parti chez Ambo. À ce moment-là, malade l'andéqué. Il avait l'épilepsie. Ah bon? Les Rwandais, il n'y a pas faux pasteur. À ce moment-là, quand il avait l'épilepsie, il est venu chez le faux pasteur. Faux pasteur a laissé l'église 3 jours. Le faux pasteur n'a fait dormir à l'église pendant 3 jours. Faut passer à Samuel Abiki. Le faux pasteur a prié pour Péro Loire. Il a été guéri de l'épilepsie. Mokili. Ozomona. Tu vois? Même Sokui Oyeba Yebenga Yemseke. Même Faux pasteur. Même si tu le connais à Ayem Sisoka Samuel Kona Malade de Kubika. il a dit que tu avais l'épilepsie, il a prié pour toi et tu as été guéri par sa prière. Na vie. Dans la vie, Ata iloko moko basele. même un seul acte qu'on a posé pour toi. Pour Soka Kwaya en pleine émission. Alors s'il était tombé de l'épilepsie en pleine émission, Donc bien aimé dans le Seigneur. alors bien aimé dans le Seigneur, Tikanzambe Israël. laisse que le Dieu d'Israël A confondre Baïsena. confronte tes ennemis. Moula Rose. Cette année, Kendeli Bosso. va de l'avant. Moula Rose. Cette année, Pambolama. sois béni. Je reçois mon Père. Pambolama. Sois béni. Bonga. Sois bien. Kocha Matoi. Na bato diable a tchepona ko. Kwa faiblir. Même